Kuja. Acha vitu vya vile. Acha vitu vya vile. Ni nini unafanya? Unatafuta ni kufua. Ni msiba. Yeye gani? Sasa na ya. Sikia. Hilo kwa ndio. Toya. Yeye gani? Yule toya bibi bibi. Okay? Toya. Niambie mbele ya kisomo. Toya bibi wake. Sikia. Toya. Hizo kutoa. Baba ni mtoto. Sobra. Baba ni mtoto. Ikapita. Ile bali kangu nitane chumba tumea. Tena kuna balewa. Haikaje kwa jana cha. Ile bali kangu nitane kama chumba balewa. Jana bi wala makini tu chumba beo. Jana bi wala beo. Haina vile bani. Jana bi wala kitu tu chumba beo. Jana bi wala beo. Jana bi wala kitu tu chumba beo. Bi wala kitu tu chumba beo. Siya kitu tu chumba ba. Kitu wala kitu tu chumba. Siya kwa tu ba. Alia. Siya tu ba. Wala bi ba. Wakala bizi boss. Yutia. Bizatu ya. Koja. Wacha mjaji hadi kitu katungo. Ichona ici? OK? Ni mgongo ni mshindi hata ule boss ndio bataba kwa nani kwa nasa bado shida kwa nani watu ndio ya kubia kazi na kama sababu watu wa yo beta na beta simamo na beta meka beta na yo ni beta na beta mana sana bana ese na sana haji nayo bana mnatika na galo na sana haji nayo oda pedi ese nayo yo tena nayo keba nayo kapiga mimi na mama
Era tena nipige chuma kama mwenyewe. Mpaka hivi unafanya biashara Niyankwe kuka panku danga rufu na katol Nami lobi ya mani makash kwe chukwen kalan Dama si chuyanku chitu sen kabak na katol Chuyanku sala rufu chuidan Chule shikol murunam nak sigel lik milong walonda Ini kuk mulon jul makwa Wayang ankal kulo kuri kol Kwech kudi wangang kudi watat Kol kwech kudi ya onsh Omban milong murunam Mulaj mkiona kuitu na kudi din Shaka mokule shikol walonda Momu kudi momu village momu kule mbinzamba Nama kom tu shaka mokule shikol na wam Banda sena jantotela na boma pena matadi na koti na kisangani akasai pena katanga lekanga mboya pasa yati angola otamadabo bandi mi pakombato ngengo yoto kubola lamba lambo kanyoso tele mape otuna bakoloba ngenge ya kombato ngengo yoto kubola lamba lambo kanyoso tele mape otuna bakoloba ngenge ya kombato. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Nenkongo. Je n'ai jamais été dans un groupe. Je suis tshisekediste. Tshisekediste, c'est un état d'esprit. Tshisekediste, c'est un membre de l'IDPS. Tshisekediste, c'est un état de droit. Même au Québec, il y a un tshisekediste. Mais bazande infecté na maladie à Maba ya Moïse. Il faut que bonne de la pona ba master pour que maladie wana elongwa. Ba master bazonga normal. Oui, biso mutation ebola ba chaka ya l'écart. Mais faut que bonne de la samba big saba pour bazonga na nzela. Ce sont des tshisekedistes. Mukeba ina poto yebani lokola tshisekediste. Chaque fois yebani tshisekediste. Kolana ba mayu ya nyos patwaza ko sala wana. Ils doivent rentrer dans la ligne. Mutu moko ta bundisa IDPS na vie atikala pre. Mutu moko ta telema Tshisekedi atikala vivant. Batu tout ba bundisa IDPS bakundama. Komeka na biloko wana ti. Musu bazali na gouvernement bazali. On a bon ba Daniel Safo, ba Mike. Je n'ai jamais été dans un groupe. Je suis Tshisekedi. Toko kangayo. Félix Tshilolo. Toko kangayo na mama na yo. Ah mama na yo. Alongoli moindo. Lokola ngai akomi pembe azomela yango na mirinda kamata pembe tikela biso moindo mama Mars osali changement boteki mboka osali changement ya peau tala mama Mars ndenge okomi métis ozomela yango na mirinda problème te yango na bandeko na ngai
Service ya sécurité na Lubumbashi ba réussir côté maboko na batato misatu bozali komona bavandisi bango na seboye bazali parmi ba assaillants oyo basalaki des ordres en pleine main s'il vous plaît dimanche 25 août na église catholique Sainte Marie na commune ya Kenya. Ti awa liboso ya gouverneur ya Okatanga Jacques Kiabula et longola ba membre ya conseil de sécurité pour na koyeba ko présenter bango. Lokola mutu moko taza likolo ya mibeko ba civique oyo ba kozala juge pe pini ndenge gouverneur ya Okatanga atalisi. Entre temps ba enquête ezali ko continuer pour na koluka kotia maboko na batu nyonso oyo bazali impliqué na affaire oyo. En tout cas boyende ezalaka longoni na ba service ya sécurité ya Lubumbashi ndenge bakangi batomboki oyo po eza normal ata mokete kokota na kati église kobeta batu ko saboter pe kokoma ti na niveau ya kozokisa basango. Église eza parti politique te ndenge tolobaka ba oyo il faut ba subir rigueur ya loi eyaka nini ekei Un JR peut faire des choses comme ça. Moi là-haut, mais à la béba la position. Banafé Mbamba ça. Il va reculer. Au policier. Banafé Mbamba. Où est-ce que vous avez Non, non. Non, non. Bata reculer, bata bamba. Bata bamba. Vous tapez qu'à l'instructeur qui t'a coupé. Papa, on peut le maîtriser. Oui, le maîtrisons ne refuse pas. Mais il faut chercher. Quelqu'un peut le prendre par l'arrière. C'est parce que les autres aussi ne veulent pas peut-être l'affronter. C'est facile de l'arrêter. Mais c'est qu'on l'a volé sur Kilalo ya Kalebuka, kukalebuka ngala peuple, population na teswa. Population na teswa. Gouvernement hivi. Kalebuka, kilalo Kalebuka hivi. Ngari.